évangéliste dénonciateur. Oh, il y a dénonciateur, bien aimé dans le Seigneur. Bakangiye, bamoniye, na ba chef coutumier bien aimé dans le Seigneur. Azo fréquenté ba chef coutumier. Azo après ba fonsa ba ceux qui ba église des Noirs à on a vu la Kinshasa. Koyo kanyon so la komona ba photo ba vidéo ba bidili komona un évangéliste oh qui azo défendre liloba nzambe oh qui amela na yo rouleau oh qui a décortiquer liloba nzambe ko zala entouré na ba chef coutumier na ba nganga na ba o ba fingaka komo ya Jésus na ba o ba telemela ki bonzambe ba o bazala na kindoki bazala na ba magie bazala na misala molili bazo finga Jésus publiquement bo bazo ndima ete yo évangéliste okeye pa na bango okeye ko solo na bango okomi proche na bango bo solo ni pe bozo fongola il paraît que ba église des Noirs na Kinshasa nyon so wana ba présenter de konabiso l'évangéliste dénonciateur mbongo liboso ya ngonde andimi atiki na Jésus à cause ya mbongo ou comment parce que ba disciple na ye ba ndeko na ye bazolo ba ke ye azaki na cupidité makasi liboso ya mbongo aza prêt ya ko sala nyon tout liboso ya mbongo yo beta li solo que oh na ba émission mususu oh prophète ce qui Joël Francis ala ya nzambe te bo lolo comment proche ya prophète Joël Francis okomo ke okopérer na ye bokomo ko seka bokomo ko solo la siko moli moni ne lobela ki yo évangéliste dénonciateur eza ya nzambe to eza ya nzambe te to lukutande eza ekati na mensonge ne eza ekati na yo donc okosa biso ta molai c'est que pasteur Moïse mi azana ya nzambe okosela ye bablo ya bagege apôtre Muto Mazana et Anzambe Francis Joël Azana et Anzambe ou comment parce que aux ongeli bango ba comment on a Francis Joël au comment que on sait pas au pe son bon donc yo libo son bongo au cause de la maîtrise te on dit vraiment bois que c'est Nzambe non à cause de mbongo l'évangéliste et dénonciateur au monde Nzambe comment frapper à cause ya mbongo au bossani non de Nzambe à cause ya mbongo on nimi na ko trahir Nzambe à cause ya mbongo ondimi na kozongo la mokini à cause ya mbongo ondimi na okeno kopérer na ba chef coutumier na banganga bandoki ko sangana na bango à cause ya mbongo parce que mbongo moko ko bima wana parce que cop moko eza wana tiko miko tsakaka okay pe o monde nzama bimbisi yo o monde ba vidéo ba photo epanzani oya ko yebisa biso nini ko okena côté ya bango la kisa biso chez coutumier moko o ya mission Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur abongoli motem que ozo yebisa bango ke pona ke mboka na biso ezala sauver pona ke mboka na biso RDC ezala délivrer nous devons négocier avec les esprits de ceux qui sont morts. Donc pour que la RDC, la République démocratique du Congo soit délivrée, donc nous devons négocier, nous les enfants de l'Éternel, nous les serviteurs de l'Éternel, nous devons d'abord négocier avec les esprits de ceux qui sont morts. Yango Bible on boloba ke bomela rouleau bomela Bible bomela on a esprit moko ya kindoki to esprit moko ya normal parce que oyo ekomi esprit ya kindoki et comme ko tchabiso nyonso to ba dotonde make bino bonimela nzambe Bible zo ba ke mieux vaut la fin d'une chose que son commencement et bandele to qui peut na bisoté mais souka na osko évangéliste dénonciateur et comme ko lakisa ke ozala na nzambe te lorsque banana yomoko ba fils no ba proche no ba collaborateur no yomoko ba komi ko dénoncer makambo papa na bango sala makambo mokili ye baraté makambo au sala en cachette Bible et lobby na Matthieu bien-aimé dans le Seigneur 10:26 ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni des secrets qui ne doivent être connus. Nous surtout, et Kobimana ça. Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne. La Voix Céleste, Nzela Lola, Esika Bonzambe, et Kitarana Loyemo, Namaloba Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Toya Koloba Kenzamba Boye, Tokwaye, Dissouapi Elongo. Na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo mukwaya, motema ya bivens de homo depuis Londres, pe na maman Gisèle Luke, le motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosuki, si les mains ne triomphent jamais, bien aimé dans le Seigneur, nyon se batami, nyon se salamanan coucou, en secret, bien aimé dans le Seigneur, Zamba Lola,
Asu qui sera toujours na Robi Misango na Poissa. Merci na binonyons tout. Vous allez connecter, vous allez toujours connecté bien aimé dans le Seigneur. L'émission na binonzela ya lola tozali tozokota. Bien aimé na zui ba appel ba message moi mingi concernant affaire oyo bien aimé dans le Seigneur et bouger Kinshasa bien aimé. Concernant affaire Yann de Konabiso Moko, l'évangéliste, le dénonciateur bien-aimé dans le Seigneur, moyen attend à Komona exact bien-aimé, boyebi très bien, modèle Azalaka, tout comme on a été à Fundabiso na parquet, à Fundabiso na la police, que tout temps à Komona les sources na ba émission na bisoté. Mokolo tout temps à Komona tout comme musique, donc frère Max Mengaza témoin a signé ça biso ba protocole d'accord. Ok, à ce moment que tout signé protocole d'accord à niveau il y a la police mais na boya kango frère Max Mengazawana que tout temps à combo na été na ba émission. Quand cet évangéliste bien aimé dans le Seigneur à l'écran na ba télévision, il dénonce les autres, à dénoncer ba Moïse Mbiye, ba pasteur moi ebélé ba pasteur Marcelo, ba prophète Francis Joël tantôt ba apôtre Mutombo Léopold presque ba pasteur nyons tout yan Kinshasa bien aimé dans le Seigneur a dénoncé bango bien aimé a sataka mingi trop na ba pasteur ya limité au pe kapé ça ba prophétie ya liwa na bango au pe aloba que limité za axe moro du mal bien aimé dans le Seigneur ba pasteur ya kibonzambe ezate ba kisi eza kuna bien aimé aya a dénoncé bango a sataka na ba pasteur Atom donc presque tous les pasteurs ya ville na biso ya Kinshasa l'évangéliste dénonciateur a sataka na bango bien aimé. Et ce qui est comme une tourne et comme ayeba na ba général, ayeba ni na ba colonel, na ba major, ayeba na ba procureur, na ba magistrat. A routine de bino la police, ba policier baye, ba lukisi bino, ba menacer bino, ba memi bino so ipe ya ko enlever ba ko enlever bino bien aimé. Toujours na cadre ya émission na biso bien aimé dans le Seigneur, bino ba o bozo na biso de partout. Et dans un événement moké salam awa na Kinshasa. Il y a évangéliste dénonciateur. Oh, il y a dénonciateur, bah, monsieur bien aimé dans le Seigneur. Bah, kangiye, bah, moniye, na, bah, chef coutumier bien aimé dans le Seigneur. Azo fréquenté, bah, chef coutumier. Azo après, bah, font ça, bah, ceux qui, bah, église des Noirs, ah, on a vu à Kinshasa bien aimé dans le Seigneur. Intérêt, yanza, mais na maramunion, soana, et années bien aimé. Qu'est-ce qui se cache derrière, bah, maramunion, tout ezo salama, oyo, na église, corps du Christ bien aimé. Tozo kende wapi. Il est évangéliste et dénonciateur. Abimaïnet qui Aza, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de l'Éternel, un homme irréprochable, un homme intègre, un homme pieux. L'évangéliste est selon le cœur de l'Éternel. Il y a Azali sans péché, Azali sans mabé, Abimisa ba Moïse Mbiye, ba apôtre Mutombo, ba pasteur rebelle mabé qui ba sima ba kisi, bazana ba kisi, bazana ba gege, bazana aloba ba maramé belé sur ba pasteur bien aimé dans le Seigneur. Lui qui est pieux, qui est un homme intègre, qui est un homme pacifique, qui est un homme sans péché, un évangéliste selon le cœur de l'Éternel, un homme intègre, pieux, bien aimé dans le Seigneur, le bien aimé dans le Seigneur, vidéo, ba photo et bimi bien aimé dans le Seigneur, entouré na ba chef coutumier bien aimé dans le Seigneur, entouré na ba oyo ba fingaka kombo ya Nzambe, entouré na ba oyo mandimara Jésus te, entouré na ba athée bien aimé, entouré na ba oyo ba fingaka Jésus Christ bien aimé. Et évangéliste akenaki kosala nini pas na bango bien aimé. Mais ala kisabiso ata chef coutumier moko oyo ke ya kei côté yaye abongoli motema. Tu n'es qu'au monier qu'il est entouré de chefs coutumiers, bah publier, bah photo, bah fondre ba église des Noirs, ah ouais, on a ville, il y a Kinshasa bien aimé, c'est que Mbongo Lingé Bimawana, c'est que à la Nimbongo. Prévisant que bah disciple, bah collaborateur, bah le que cet évangéliste a un homme cupide, à l'Imbongo, ma casse bien aimé dans le Seigneur. Combien de départs et salami dans l'église, dans l'école, il y a évangéliste ou dénonciateur bien aimé. Toujours beaucoup de temps encore parce qu'à reporter biso plainte, assez apporter biso ba plainte. Combien de personnes bien aimées dans le Seigneur, cet évangéliste a menacé bango parce que ba simba ba tanga komona ba sataka na e. Yes, ceux qui a s'attaqué na ba Moïse Mbiye, ba apôtre Mutombo, ba Francis Joël, ba pasteur rebelle, problème exacté. Ba pasteur wa batika reporter plainte ni ko menacer. Mais yo so ika ba simbi komona ba tangika komona
akolakisa biso ndenge ke ayebana na ye aza na barelation aza na bambongo bakoenleve bino bakomenance bino bakotya bino vraiment mal à l'aise akolakisa bino ke ye ayebani na bagénéraux na mokili baprocureur bamagistrat biso toza na biso na relation moko te quoi toyebana na biso na bakonzi ya mokili oyo te bagénéraux te bacolonel te bamajor te mais nous avons que Jésus-Christ qui est notre force. Nous avons que l'Éternel qui a protégé la biso. L'évangéliste est dénonciateur bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là qu'il y a photo panzani bien-aimé. Que collaborateur na publié la photo. L'évangéliste est dénonciateur entouré de chef coutumier. Yo que ça na chef coutumier en ligne. Et dans les premiers départs et salama na école ya évangéliste bien aimé donc tout le monde bazaka amabe ba o bazolongo et pas évangéliste wana bazaka amabe oh les ceux qui 5e à 6e ceux qui 8e groupe ba longo et pas évangéliste on va dénoncer ba bimisa ba makamoto et baraté sur yé combien de personnes ba longo et pas évangéliste on ba loba ke adala cupide adapre ya ko sala nyonso tout liboso ya mbongo aligné mbongo makasi aza na lokoso mo avec cupidité et tonikati na ye. Ok, Bible ezopekisa bien aimé dans le Seigneur. En dehors ya cupidité bien aimé balobeli sous eloko nini ekobo eza makasi kati ya évangéliste wa impudicité bien aimé dans le Seigneur. Donc nyonso wana premier groupe balonga bafinga ba dénonça donc bazana baona nzela te évangéliste nde aza ya nzambe deuxième groupe balongwe évangéliste nde aza ya nzambe non bien aimé dans les comme ce qu'on fungula biso miso au juste est-ce que ndeko na biso asela nzambe na bolingo nyonso to asela nzambe te est-ce que ndeko na biso molimo eza eloba kati na aza na ya nzambe to eza ya nzambe te est-ce que ndeko na biso molimo nzambe se ebwaka ye ndenge ke ebwaka Saoul et se retira na ye to aza toujours na molimo nzambe. Parce que nous avons sur la commune ba photo ba vidéo ba bididi comme un évangéliste qui a défendre le banzambe qui a mêlé na yo rouleau qui a décortiqué le banzambe qu'on a entouré na ba chef coutumier na ba nganga na ba ba finga comme ya Jésus na ba ba telemela ki bonzambe ba bazala na kindoki bazala ba magie bazala na misala molili bazo finga Jésus publiquement bazo ndima ete yo évangéliste okeye pa na bango okeye ko solo na bango okomi proche na bango bo solo lini pe bozo fongola il paraît que ba église de Noir na Kinshasa nyonso wana ba présenter ndeko na biso l'évangéliste dénonciateur mbongo liboso yango nde andimi atiki na ye Jésus à cause ya mbongo ou comment parce que ba disciple na ye bandeko na ye bazoloba ke ye azaki na cupidité makasi liboso ya mbongo aza prêt ya kosala nyonso tout liboso ya mbongo. Et dans ceux qui 6e, ceux qui 7e groupe, balongwe pas évangéliste et dénonciateur. Baloba ke makam nyonso tout alobaka liboso ya caméra. Face à l'accès liboso ya caméra, aza oya l'accès liboso ya caméra te. Il n'est pas un évangéliste authentique bien aimé dans le Seigneur. Balobi que cet évangile dénonciateur a dans la double vie. Moko la qui s'accommode en public, pena vu ou asala en caché au mokileye baraté. Ada na ba vu moya mabe asala en caché na mkuko ke mokibaye baraté. Kindumbe pas ada impudique. Azali cupide, azali ceux qui motema mabe, donc azali na maîtrise de soi te nyonso balobi na ba vidéo ezali bien aimé dans le Seigneur ok ba collaborateur na ba yesu ko dénoncer ye o ezali 6e ceux qui 7e ceux qui 40e groupe ba bima ba longwe pas évangile dénonciateur ba ko bimisa makambo asala en coucou en cachette bien aimé dans le Seigneur. Les pharisiens, le scribe on est aux hommes. Évangéliste qui kotiki nzambe okoti na nzela mususu ya nzambe azo ko interpeller na poko lelo zongela nzela na avant que comme il est trop tard zongela nzela na ye parce que to comment on constate que ebele bazo le liboso ya caméra bazo te ya biso liloba nzambe bazo te ya biso liloba kitoko mais bazo salela ngote les pharisiens et les scribes. Il y a un monde de Jésus a dit à ses disciples, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font.
évangéliste et dénonciateur. Azo lega liboso caméra azote azo mimi msamo santo mais aza oyo azo loba liboso caméra te ba pharisiens et les scribes les tombeaux blanchis que vous êtes nzamba lola akomi obimisa bino maleme na mpoisa yo beta lisolo ke o na ba émission mususu o prophète soki Joël Francis aza ya nzambe te lolo comment proche ya prophète Joël Francis okomo ke okopere na ye bokomo koseka bokomo kosolola siko molimo nini elobelaki yo évangéliste dénonciateur eza ya nzambe to lukuta nde eza ekati na yo mensonge nde eza ekati na yo donc okosa biso ta molai seke pasteur Moïse mbi aza na ye ya nzambe okosela ye babilo ya bagege apôtre Mutombo aza na ye ya nzambe Francis Joël aza na ye ya nzambe okoma parce que ozongeli bango bakoma omona na Francis Joël oyo obanda kodénoncer oyo bango bakala na misala mabe oyo bango bakazo tamura malamu ke nzambe akofrappe lelo tokoma omona bino na ye ba photo ba nini ezopanzana okomo oke osenga pe azopesa mbongo donc yo liboso mbongo okoza na maîtrise te ondimi vraiment obwakisa nzambe no à cause ya mbongo l'évangéliste et dénonciateur omone nzambe akomi ofrappe yo à cause ya mbongo obosani na nzela nzambe à cause ya mbongo ondimi na okotrahir nzambe à cause ya mbongo ondimi na okozongela mokili à cause ya mbongo ondimi na okokende okopera na ba chef coutumier na banganga bandoki kosangana na bango à cause ya mbongo parce que mbongo moko ekobima wana parce que kope moko eza wana tiko mikotisa kaka okei pe omonde nzambe abimbisi yo omonde ba video ba photo epanzani oya koyebisa biso nini okena côté ya bango lakisa biso chez coutumier moko oyamisi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur abongoli motema lakisa biso ye tant bino bozo ba que non Jésus Christ traîner avec les personnes de mauvaise vie. Jésus qui fréquentait les républicains bien aimés. Ok, bazalaki na mauvaise vie. Ok, babanako se méconduire. Ok, babanako se comporter mal. Mais Jésus a banaki ko fréquenter ko pousse un peu mais na bapona que aya misabon Jésus Christ aya ala kisabon nzela ya nzambe. Jésus était venu pour les brebis égarés bien aimés dans le Seigneur. Ayagi kolakisa baonze la nzambe mais yo évangéliste dénonciateur okei et pas na bon pour que bo sala cop bo fongo sa ba église ce qui y a ba noir bozwa ba mongo na okei côté ya bango te okolakisa biso ata moko ya chef coutumier moko te sorcier moko te oyamisi Jésus Christ azate okei ko betande lisolo ya cop ya mbongo enzamba lo lazo bimisa bino na mpoisa enzamba lo la azo frapper bino. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Relation entre les deux là. Et un jour, il y a collaborateurs que nous devons négocier avec les esprits des morts pour la question de cannabis. Et la Bible dit que les relations entre les vivants et les morts. Donc, il y a une nécromancie. Donc, il y a une nécromancie évangéliste et dénonciateur. Donc, pour la cannabis et bonga et c'est que négocier na ba démon na ba esprit ba ya ba oke ba si ba kufa oke no solo na ba papa ba mobutu ba na ba o ba si ba kufa ça c'est que l'évangile ozu yango wapi nécromancie au moment na kati ya makambo ya nzambe oke no ko négocier na ba esprit ya ba o ba si ba kufa pour que mboka na biso e avancer évangile nini obana côté ya ba collaborateur no ba disciple no. Ok, lolo ba bimili boso caméra ba tindeli biso ba vidéo ba tindeli biso ba bilili ezali publié partout ok ozo yebisa bango ok pona ke mboka na biso ezala sauvé pona ke mboka na biso RDC ezala délivré nous devons négocier avec les esprits de ceux qui sont morts. Donc pour que la RDC, la République démocratique du Congo soit délivrée, donc nous devons négocier, nous les enfants de l'Éternel, nous les serviteurs de l'Éternel, nous devons d'abord négocier avec les esprits de ceux qui sont morts. Yango Bible on boloba ke bomela roulo bomela Bible bomela on a esprit moro ya kindoki to esprit moro ya normal parce que oyo est comme esprit ya kindoki. Et comme au Tchabiso nyons tout ba bouton de ma ke bino bonimela nzambe. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
et bandele t'occupé na bisoté mais souka na osko évangéliste dénonciateur et comme ko lakisa que ozala na nzambe te souka na yo comme ko lakisa biso que otambola na robanga nzambe te souka na yo comme ko lakisa biso que ozala na nzambe te souka na yo comme ko lakisa biso que esprit ya nzambe ezala kati na yo te ndenge bible zo ba que un esprit de l'éternel, un esprit mauvais venant de l'éternel et entrant à Saoul. C'est ce que nous sommes en train de constater, que l'esprit Yamabé de côté lui. Saoul Nzamba Yebakiye, Saoul Nzamba Bengakiye. Mais après avoir désobéi à Nzamba l'éternel, je regrette d'avoir établi Saoul comme le roi d'Israël. Et Nzamba Zoyebisa Samuel, Tika Kolela pour Saoul, car je me suis déjà retiré de lui. Je l'ai rejeté. Ndenge mona ba évangéliste et dénonciateur. Nzamba sa boaka bino sa a rejeté bino nzamba yebi bino lisuste. Et molimo est comme au travailler quand na évangéliste eza molimo amabe. Liwa o sakola pour na ba pasteur ya limité. Liwa o sakola pour na ba prophète ya limité. Yo mokosko liwa wane comme ko landa yo. Soko bongoli motema te ozongeli nzela nzambe te okozala frapper na liwa po okota na sama bele nzamba lola wana ko frapper yo sakana no na nyonso tu me ko sakana komo nzambe te koyo koluka mbongo na komo nzambe te koyo ko sala ba ventile na komo nzambe te koyo ko sala kindumba na komo nzambe te koyo ko escroquer na komo nzambe te. Au nom de délivrance boyebi combien de mabego sala na église corps de Christ. Au nom, il y a délivrance. Et ça vraiment pas si ma casse bien aimé dans le Seigneur. Toujours dans le cadre de informer bino, toujours qui tout le monde a une vidéo batindela qui biso, il y a des collaborateurs, il y a évangélistes, dénonciateurs bien aimés dans le Seigneur. Oh que tout le monde bilili, bazoloba selon bango nyons tout balobi la vérité. Bazo toujours confirmer ba makambo que ba misus balongo avant bango baloba bango pe bazo confirmer ngo lisusu to nimelana nyonso bazo ko sela okaka nyonso wana yo kaka nde oza malamu oza innocent bango nyonso tout o balongo longo epano baza mabe o eza soki 5e à 7e groupe balongo ba s'attaquer na yo ba dévaler toujours ba bêtises ozo sala monimo a cupidité kati na yo monimo a kinduma kati na yo monimo alors ko se escroquer orgueil kati na yo oko changer te oko changer te changer avant que malheur ait à surprendre yo liwa o sakola pour na ba pasteur mususu liwa o sakola ki pour na ba prophète mususu na limité liwa wana izo ya kolanda yo pe soko zongeli nzambe te soko bongo motema na ndenga solo te nzamba lola ko frapper po kota na sama bele nzamba zo pe sota zongela nzela na ye. Donc c'est ça quoi. 1 Corinthiens 6, 18 bien aimé dans les saints. Surtout le collaborateur n'a pas besoin de kinduma bona. Et vous ça n'a pas makasi et Paul apôtre Paul a lobé là on a Bible 1 Corinthiens 6, 18 fouillez l'impudicité et seigneur au kima kinduma bien aimé. Quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors non tous les versets mususu. Tous 1 Corinthiens 7, 2 toutefois pour inviter papa. Et dans le verset, on a tout à l'heure. Ok, 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Allez-y comprendre bien aimé. Et là, impudicité aux monde. Kobimana basi ya ba collaborateur na yo. Kobimana basi ya ba fils spirituel no ya bana no ya molimo. Okeneti na niveau ya ndeko mona bosen sono méchant. Oketo ya marape na émission akena kofunda nga ko linga ke bakanga nga chaîne. Fils spirituel na alobaki akomati na niveau ke akeno ko linga fiancé na ye. Donc yo papa ya molimo okeyo ko linga mwasi ya mwana no ya molimo. Allez-y comprendre bien aimé dans le Seigneur tozo kenewati. Na ba obo nimelara ye ba oza ke to lobi boboye bo s'attaquer na biso nzamba lola a rejuger bino pe a frapper bino parce que toko ko encourager les malités donc toko ko zala wanki azo sana ye bo soto mabe na kombo ya nzam to betela ka maboko non
biso pona makambo ya nzambe bien aimé dans le Seigneur attaque tozali ki ba pire tozali na ba ami intime so na moni que au commu ko sakana na komo nzambe na ko leka liboso ya caméra so na ko temel na telemelo en face eza o tozo mon l'évangéliste et dénonciateur le lot a commis ami proche ya ba chef coutumier l'évangéliste et dénonciateur le lot a commis au sala ba cop na ba chef coutumier l'évangéliste et dénonciateur le loi aninga fongosa ba église de noa mbongo ebimi balia ba mbongo a comme na riche à cause ya cupidité na abwaki na bonzambe à cause ya cupidité na abwaki na kombo Yesu à cause ya cupidité na alingi na kotika Yesu ko sangana na ba oyo bazana moto abapaya ko sangana ba oyo bazana esprit ya nzambe te ko sangana ba oyo bazo finga Jésus publiquement ko sangana ba oyo bazondi mabonzambe te mais yo ko sangana na bango à cause ya mbongo et mbongo wana eza na suka te mbongo wana esombela oliwa te mbongo wana epeso la vie éternelle te baye bazwa ba mbongo ebele baye bazwa ba richesse ebele na mokilo bakufa batika yango yaya mitala jino très bien et sika nzamba zoyo et sika nzamba lokoti yo na bisika nzamba komisio lolo tiki nzambe à cause ya ba bien ya mokilo yo à cause ya mbongo à cause ya kindumba à cause ya ba richesse ya mokilo tiki nzambe mais nzambe wana ako frapper un jour ce que zongeli était peut au regretter nyonso au sala awana samoki mais comme il est trop tard merci na bande nyonso ba benga biso ba komela biso tomoni vidéo ya évangéliste na bino dénonciateur mais nzama lola komi pe obimisa na poisa et nzama lola komi pe kotalisa biso ke non azalaki na ye ya biso te azalaki ya biso te azalaki ya biso te yozo fino ozo cholo ozo critiquer nzo rande yo moza no exemplaire te otamona na robanga nzambe te ozo sala kutu mabe koleka na ba oyo oya ko dénoncer liboso ya caméra Tozi Matthieu 10, 26 pour reçu que c'est émission Nabiso. Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Nyon soro batama, nyon soro sala en cachette, au persister toujours dans ma soum. Yeba que un jour nzama lola, a robimiso na poisa. Au monde nzama lola comme bimiso. Combien de journalistes au Nyokola, au côté de la cachot, au côté de la prison, ba Nyokola ba frapper pour na combattre la réputation na yo. Le lorsque ba na omo ba comme dénoncer yo le lorsque ke ba collaborateur na omo ba proche na yo ba comme dénoncer yo sko. Kangi ça fait bango même ba on a ba prison benga ba généraux ye bana na ba magistrat ba procureur la qui ça bango que non au koka na nyonso au katani au porter sous plainte. Combien de journalistes au Nyokola, combien de pasteurs au Salaboy, combien de personnes au Kebaya, balela na komo na yo. Au monde, le lot pesi pasteur au baleka na niko dénoncer comment il s'appelle pasteur Israël. Raison to pesi le ba certes Tiffany moko raison. To pesi le ba JF il faut une raison que ozana on nzambe to tikala kozala ya bisote. Combien de journalistes yo au Nyokola olinga ke baselo émission ba simba yo combien de baché ya ba nini ke olinga ke bakangango combien de personnes au côté de la prison le lorsque ba nana yo moko ba fils no ba proche no ba collaborateur na yo moko ba komi ko dénoncer makambo papa na bango sala makambo mokili ye baraté makambo au sala en cachette Bible et lobby na Matthieu bien aimé dans le Seigneur 10, 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Nyon surtout, et kobima na poisa. Nzamalo la mona ba onyon surtout ba benga ki ba komela ki biso. Il fallait quand même na réagir depuis makamongo ba photo panzana. Il y a évangéliste na bino l'homme selon le cœur de l'Éternel, l'homme intègre. Le long nzama komo bimisa bo sotoné na poisa. Akomi ko kende ko sangana na ba chef coutumier na ba ndoki na ba to misala molindi à cause ya kipité ya mbongo. Nzamalo la komi ko bimisa a trahi nzambi, a trahi biso, a changé cas, a commis na cas mususu. Donc a changé comme to benge sur l'évangéliste c'était aluka komo mususu.
nzama comme obimisa na posa bobengaki de partout bokomelaki nga il fallait qu'il na réagir mais nazaki vraiment tenté yande na yaki un peu liboso caméra malgré na retard to meke un peu kolobela lisolo yo Jésus a banal ko fréquenter ko traîner avec les gens de mauvaise vie mais a banal côté bango ndeli loba parce qu'il était venu pour les brebis égarées. Quand il s'est dit mais Bible dit que Jésus tinait que traîner avec les gens de mauvaise vie. Masanga, Bandumba, Bana, Jésus, mais Bible dit que Jésus a coopéré na ba magicien. En tout cas, c'est des choses différentes, nous devons les savoir. Ok, bazo leka, bazo loba, que nengazo se défendre, non, Jésus traînait avec les gens de mauvaise vie. Mais Jésus ne traînait pas avec les magiciens. Jésus ne traînait pas avec les sorciers. Avec ok, bazo telemela komo yanzambe. Non, Jésus a bana rotambola na bangote. Mais Jésus traînait avec les gens de mauvaise vie, républicains. Jésus a poussé à payer parce qu'il était venu pour les brebis égarés bien aimés dans le Seigneur. Mais Jésus ne traînait pas avec les magiciens, les sorciers, avec les satanistes. Jésus ne traînait pas avec les satanistes bien aimés dans le Seigneur. Mais biso tomoni que l'évangéliste est dénonciateur n'a pas sataniste bien aimé. N'a pas sorcier, pas magicien. Tout le monde est évangéliste et n'a pas fille de perdition bien aimé dans le Seigneur. N'a pas fingara comme Nzambe, ba fingara Jésus. L'évangéliste aux autres qui nous retraînent au sang, coopérer na bango, ko ça na bango ba copie au fond ça. Ba église des noirs en ville il y a Kinshasa bien aimé dans le Seigneur. Deux choses différentes. Jésus-Christ traînait avec les gens de mauvaise vie. Jésus ne traînait pas avec les magiciens ni les sorciers. Et Jésus était venu pour les brebis égarées. Pour que l'accès nzela naye. Ba o ba bungaki, ba mi pesa na vie ba posa mtoto ya mokili loenge masun. Mais Jésus ayaki bien aimé dans le Seigneur. Abana ko coopérer na ba sataniste était. Mais l'évangéliste a coopéré na ba sataniste. Bazo signer na ba contrat, bazo beta na ba ba sataniste bien aimé. Donc différence moko ezawana tiko biso peto lobanini nzamba lola amona bino nzamba lola pambola bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana on to ya koloba ke nzamba boto kwa ewapi merci na ba o ba komela kinga ba o ba benga kinga mo ba message na retard en tout cas nazaki vraiment trop préoccupé mais ko ça élément en retard depuis ce qui ça fait ba benga depuis lundi mais nazaki tenté mais merci na bino nyonso bo komela ki biso bo benga ki na moni vraiment considération na bino boza la prudent bien aimé et dans ba o nyonso tout est bazoya na komo nzambe ne bazotamo na obanga nzambe et dans la bas tout est que bazo Jésus ne bazaya na nzambe te Bible le bengo mukola suka Yesu akoyebisa bango bakoyebele kolobana Yesu toteyaki na komo na yo to délivrer ki to salaki miracle bikamwa mais Jésus akoyebisa bango que na tikala jamais koyeba bino na tikala koyeba bino te bien aimé et ça ebele bien aimé dans le Seigneur bazu komo ya nzambe bazo salela bien aimé bango bazu ka komo ya nzambe bazo salela mais na se ya bango mi pepe mabe ezali ba démon bazali milimu mabe ezali kindoki ezali ba magie ezali ce combo ya nzambe pona ba salela ba gagner vie na bango bazui juste combo ya nzambe pona ba salela ba gagner musala na bango donc c'est ça quoi to na suka ya émission na biso bien aimé dans le Seigneur boko bundisa biso biso to banga te to juste na Jésus Christ de Nazareth boko bo manzoto bo mikoroyo mais biso to bangaka oya bo manzoto te mais to banga oya bo manzoto pe molimo nzambe ya lola donc à chaque fois ce que salami bien aimé dans le Seigneur et Seigneur toujours to bima liboso ya caméra to meke mpe ko ya ko informer pe ko sala analyse liboso ya caméra bien aimé nazo ki ba appel nazali contre l'évangéliste c'était na juste ko pesa conseil ndeko soko bungi nzela nzambe parce que zo mona ko so bungi déjà nzela nzambe zongela nzela nzambe et cause la bien makasa avant que comme il trop tard avant qu'on se retrouve dans mon ya si je savais mais comme il est trop tard
parce que bino ba o boye ba liloba nzambe makasi bo Bible zo ba ke bokoza la juger sévèrement. Boye binzela nzambe boye liloba nzambe mais bosa yelango bosa yelango. Donc beaucoup minute que ba pharisien ba scribe moro boye OK ba yeba liloba nzambe très bien mais ba ça yela kangote. Donc ils sont versés dans les écritures mais ba ça yela na ba liloba nzambe te. Mais nazo comme on a bébé spirituel ba o bazo comprendre makamonza mete que un diable comment dire un sorcier un magicien à cause de la paix ayebi lilobanza mais atana kindo kenaye bobo sanate que Satan ayebi lilobanza mais ayebi Bible de Genèse à Apocalypse ayebi on très bien voire même ayaki ko tenter Jésus-Christ na lilobanza mais na mon bien-aimé. Donc c'est ce que vous devez le savoir. Parmi les 12 disciples, il y avait un autre disciple qui s'appelait Judas bien-aimé dans le Seigneur. Malgré qu'il était versé dans les Écritures, enseigné par Jésus, mais à tout cas, il a moté maté. Ayebaki lubanzambi. Quand on a été comme de comment kabimeli on a versé la Bible belé, bon a versé dans les Écritures, ayebi lubanzambi que adana moli monzambi te à cause de la ayebi lubanzambi mais adana kindoki. À cause de la ayebi lubanzambi mais adana misala mabe. À cause de la ayebi lubanzambi mais Satan atteint na mission moroboy pour nous envoûter à détruire l'église corps de Christ, à prendre l'église. Parce que comme qu'on découvre que yo on dirait c'est comme si batinda ki yo que au panza aussi ça bandimi ba fidèle confiance na ba pasteur. Ba pasteur obimisa ba que ba magicien bando ki ba bandimi ba ki na yesu ba église na banté. Parce que comment comprendre mission que nous on ezangi molimo mabe un esprit mauvais et banaki ko lo bakati na yo. Comme ça, on découragé, bandimi, ba fidèle, ba kena église, ba vanda na bango, na pour na koya ko envoûter, on détruit ba vie na bango. Donc comme ce qu'on comprend mission aux oaki, ya ko s'attaquer na ba pasteur ya limité. Ya ko ba keki bonzambe ezate, ba magie ezali bandimi ba bima na ba église. To est-ce qu'on comprendre que ezali molimo mabe ezali katina yo. Mission aux alaki na ezali que olongola bandimi. Volonté kimia soit que soit foi na yakoluke le nzambe ya ko no prier na église ya ko yoka lilo banza pour na ke bozo bango très bien mais nzamba ko mo bimisa o malembe et ce ko bongo ni motema te et comme la autre temps nzamba lo la ko frapper continuer kana ba bizale no ya mabe wana parce que ngana solo mabe to yo salanga mabe o sala ba journaliste mingi mabe o sala ba collaborateur mabe lolo nzamba lo la ko mo suki so nzamba ko tibitu manga ko mo s'évangile bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya kolobake jamabo to croyez le soit na masozo c'est ce qu'on se trouve à la prochaine belle ville il y a Kinshasa bien aimé dans le Seigneur deux choses différentes. Jésus-Christ traînait avec les gens de mauvaise vie. Jésus ne traînait pas avec les magiciens ni les sorciers. Et Jésus était venu pour les brebis égarées pour que l'accès on nzela naye ba o ba bungaki ami pesa na vie ba posa nzoto ya mokili loenge masun. Mais Jésus ayaki bien aimé dans le Seigneur abana ko coopérer na ba sataniste mais l'évangéliste azo coopérer na ba sataniste bazo signer na ba contrat bazo beta na ba ba sataniste bien aimé. Donc différence moko ezawana tiko biso peto lobanini nzamba lola amona bino nzamba lola pambola bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba kenzama boto kwa et puis merci na ba o ba komela kinga ba o ba benga kinga mo ba message na retard en tout cas nazali vraiment trop occupé mais comme ça élément en retard depuis ce qui ça fait ba benga depuis lundi depuis lundi mais nazwa ki tenter mais merci na bino nyonsto bo komela ki biso bo benga ki na moni vraiment considération na bino boza la prudent bien aimé et dans ba o nyonsto tout est bazoya na komo nzambe ne bazotamo na obanga nzambe eza na ba o nyonso tout est que bazoya Jésus ne bazaya na nzambe te Bible le bengo mukolo suka Yesu akoyebisa bango bakoye ebele koloba na Yesu toteyaki na komo na yo to délivrer ki to salaki miracle bikamwa mais Jésus akoyebisa bango ke na tikala jamais koyeba bino na tikala koyeba bino te bien aimé eza ebele bien aimé dans le Seigneur bazu komo ya nzambe bazo salela bien aimé bango bazuka komo ya nzambe bazo salela menace ya bango mipepe mabe ezali ba démon bazali milimu mabe ezali kindoki ezali ba magie ezali ce komo ya nzambe pona ba salela ba gagner vie na bango bazu juste komo ya nzambe pona ba salela ba gagner musala na bango
Donc c'est ça quoi. Tourne na suka ya émission na biso bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup bundisa biso biso to banga te to la Jésus Christ de Nazareth. Beaucoup bo manzoto bo mikoroyo. Mais biso to bangaka o ya bo manzoto te. Mais to banga o ya bo manzoto pe molimo. Nzambe ya lola. Donc à chaque fois ce que le salami bien aimé dans le Seigneur. Et Seigneur toujours to bima liboso caméra to meke un peu koya ko informer peu ko sala analyse liboso ya caméra bien aimé nazo ki ba appel nazali contre l'évangéliste c'était na juste ko pesa conseil ndeko soko bungi nzela nzambe parce que zo mona ko so bungi déjà nzela nzambe zongela nzela nzambe et ko zala bien makasa avant que comme le trop tard avant qu'on se retrouve dans monde ya si je savais mais comme le trop tard parce que binoba boye ba lilo ba nzambe makasi bo bible zo ba ke boko zala juger sévèrement boye binzela nzambe boye lilo ba nzambe mais bosa yelango bosa yelango donc beaucoup minute que ba pharisien ba scribe moko boye OK ba yeba ka lilo ba nzambe très bien mais ba sa yela kangote donc ils sont versés dans les écritures mais ba sa yela na ba lilo ba nzambe te. Mais quand on a un bébé spirituel, on comprend que un diable, comment dire, un sorcier, un magicien, à cause de la paix, a yebi le banzame, mais attends, kindo kenaye, bobo sanate que Satan a yebi le banzame, a yebi Bible de Genèse à Apocalypse, a yebi on très bien, voire même a yebi qu'on tente Jésus-Christ, na lilo banzame na mon bien aimé. Donc c'est ce que vous devez le savoir. Parmi les 12 disciples, il y avait un autre disciple qui s'appelait Judas bien-aimé dans le Seigneur. Malgré qu'il était versé dans les Écritures, enseigné par Jésus, mais à tout cas, il a moté maté. Ayebaki lu banzambe. Quand on a été comme de comment kabimeli on a versé la Bible belé, bon a versé dans les Écritures, ayebi lu banzambe que adana moli monzambe te à cause de la yebi lu banzambe mais adana kindoki. À cause de la yebi lu banzambe mais adana misala mabe. À cause de la yebi lu banzambe mais Satan a tenu na mission moroboy pour envoûter à détruire l'église corps de Christ. À penser l'église. Parce que comme qu'on découvre que yo on dirait c'est comme si batinde ki que au panza aussi ça bandi mi ba fidèle confiance na ba pasteur au bimisa ba que ba magicien bando ki ba bandi mi ba ki na sous ba église na ba honte ce que comment comprendre mission na que nous ando ezangi molimo mabe un esprit mauvais et banaki ko lo bakati na yo comme ça au décourager bandi mi ba fidèle ba ki na église te ba vanda na bango na nda pona que ko envoûter au détruire ba vie na bango to comme ce qu'on comprend mission aux oaki ya ko s'attaquer na ba pasteur ya limité ya ko ba kiki bonzambe ezate ba magie ezali bandimi ba bima na ba église to est-ce que comprendre que ezali molimo mabe ezali katina yo mission no ozalaki na ezali que olongola bandimi volonté kimia soit que soit foi na ya ko lokelo nzambe ya ko prier na église ya ko yoka lilo banzambe pour que bozo bango très bien mais nzamba ko mo bimisa malembe et ce que bongoni motema te et comme il a autre temps nzamba lola ko frapper continuer kana ba bizale non ya mabe wana parce que ngana solo mabe to yo salanga mabe o sala ba journaliste mingi mabe o sala ba collaborateur mabe lolo nzamba lola ko mo su ki so nzamba ko tibitu manga ko mo s'évangile bonzambe lola ezofuta simana onto ya ko lobake nzamba bo to croyez le sous soit na masazo c'est ce qu'on se trouve à la prochaine belle